Félicitations à nous premièrement pour nous Moussala Osali na tango nyoso communauté zozo problème ozawana pour na kosunga bango. Félicitations à part la communauté pe na para mayanga ni na Moussala. Merci. Nandenga mayanga ni à reconnaître général Maïla Sala Moussala. Pour battre belé ba reconnaître ngote. Mais to sala ngoka po na communauté na biso ezala bien. Pour musabi moko sukola ke longité il faut to edaner. Olani tango batie likamboke songolo paka kufi. Toza na bolingo ya kotia mbongo lelo bakoma okausa biso bavoi po babiso babombi bamongo na bandako bazolinga kotia te motema mabe na haine na barankine personnel. Yeah, bonjour na bandeko nyonso nga mama Mati naza na Cape Town naza mama sociale ya ADK Cape Town. En tout cas topesi bandeko nyonso merci na ndenge ba assister biso na ba cotisation euti partout dans le monde pour l'enterrement Vieux King. En tout cas merci Nzambe apambola bino. En tout cas minga ko lobate kitambo together toujours Vieux King vieux sage atikeli biso ka liloba moko amour doto zakali sanga to kende liboso. Bonjour président. Bonjour. Tomoni wa watoti kotika Vieux King talana nukuna baike bazolanda yo nini eza impression na yo. Tomoni to uto tika Vieux King ndesiko to zongi boye il faut to zela vice-président ADK na financier bayawa parce que bangonde mbayebi ndeni ne moi eloko moko ya muketo lia po to panzana IGF la communauté IGF la communauté IGF na mama kalanga na émission journaliste international so IGF la communauté a confirmé ce que match a carré. Merci na sepeli mwana makalanga musalo salame mwana na communauté bolingo nyoso tu yango yo balobi muto nyoso alinga mboka alinga bandeko na ye donc présence na yo déjà carré o aza mutai level ya désordre ya communauté yo oyo kaka général Malila lobi asali succès au sarana ba ibisi ngai batonga ki écoute pas na ngai ba bi ke oui ba pesier bouteille à wika parce que yemona na te moi na ngasa bouteille ezomona na te bouteille ezomona na bouteille ça lilo par rapport à Vieux King waza qui vieux sage na biso vieux sage donc to perdre to éviter nani to remplacer la place na to moniter yango to ebisika Nzambe molimo ne pe malakima papa avec King a tout sengi merci mingi na bandeko on va participer pona matanga Vieux King ba ko lele na biso esika moko to sengi merci mingi na on se voti misika en tout cas tous a toujours ensemble to ba congolais na ba mupaya photo sala kaini pona Vieux King pendeza passe pona biso wata ADK to bungisi baoba mutu munene nakata ADK mais to seka nza batela molimo nae eke na kimia to kanisa yetu to kobosa nae jamais papa na jetu mais batinda ina tu na yo balobi osimbikisi succès ya kosaka na te général Malila okoti lobi awa ezalaki on dirait président Mbogo balobi kisi ni osimbi pona succès en tout cas kisi ezate ezane musala maloba poyope en tant que journaliste olani ya mwana mama kalanga osimbaki cité osala musala na nenga bien musala micro ezalanga na bana kofinga Kabila en 2010 donc muto akotala nga compétition azate munoko ezanga je suis plus que Sakara je suis plus que Zakari Bababaswe je suis plus que Mosaka bo biso bana Kitambo tozala toujours ensemble donc Kitambo ne tombera jamais. Merci Tata maman bandeko bolingo tozoyamba président ya ADK. Bonjour président. Bonjour. Tomoni wa watoti kotika Vieux King talana nukuna baike bazolanda yo nini eza impression na yo. Tomoni to uto tika Vieux King ndesiko to zongi boye il faut to zela vice-président ADK na financier bayawa parce que bangonde mbayebi ndeni ne moi eloko moko ya muketo lia po to panzana donc ndenge te ezalaka biso ba africain
il faut moi eloko moko boye ya kosukula maboko après nde tokopanzana mais makambo nyonso ezokende bien. Donc ADK totika bien na biso oyo azalaki le grand baoba ya esika ADK bana kitambo soki moi eleki bakenda kovanda na se mpona kokima moi eza baoba wana. Donc yende le grand sage bon atiki biso malgré atiki biso il faut groupe sala tout moko a remplacé place wana mpona kozwa devoir oyo ye azalaki nango. Donc ye azalaki fondé ya bana kitambo mais biso totikali tozali kaka toujours kokende na rythme wana mais tokosunga kaka na makambo nyonso ndenge koleka bien toza nango si. Moi liloba na bana kitambo ya Londres ya partout dans le monde ya Kinshasa oyo babanda kolandaka événement na musika oyebisa bango nini ezali suite ya événement? Mpona bana ya Londres donc tokoloba boye kitambo sans frontières. Kitambo sans frontières topesi bino pena longonia na ndenge boparticipaki na biso toleli na bino elongo donc tomoni pasi wana bino elongo ndenge tozali bana kitambo biso nyonso tobotikaki biso awa te malgré na musika mais na motema toza pembeni na makanisi toza pembeni na organisation ya bana kitambo toza pembeni donc toza biso nyonso together yango wana sepeli pena na pesi mama Bijou mbote malamu longonya na oyo bosalaki et puis na papa Gabi na pesi bino mbote en tout cas bosala pena makasi courage po biso bana kitambo tozala toujours ensemble donc kitambo ne tombera jamais. Merci maman liloba par rapport à vieux. Yeah, bonjour na bandeko nyonso nga mama Mati naza na Cape Town naza mama sociale ya ADK Cape Town. En tout cas topesi bandeko nyonso merci na ndenge ba assister biso na ba cotisation euti partout dans le monde pour l'enterrement à Vieux King. En tout cas merci Nzambe apambola bino. En tout cas minga ko lobate kitambo together toujours Vieux King vieux sage atikeli biso ka liloba moko amour dans zaka lisanga to kende liboso pona lokuma kitambo. Merci maman moi liloba par rapport à Vieux King. Waza qui vieux sage na biso vieux sage donc to perdre to éviter nani to remplacer na place na to moniter yango to ebisika Nzambe molimo ne pe manakimia molimo na pe manakimia mais nini okoloba par rapport à organisation na bat baye ko tala biso to pesi merci mingi pona ba congolais nyonso ya partout dans le monde ezala ya poto ezala ya Angola partout en Afrique to leli biso nyonso Vieux King together yango to lobi merci encore pona batu nyonso basuki biso merci maman moi liloba par rapport à Vieux King. Par rapport à Vieux King atouré losengi merci mingi na bandeko oyo ba participer pona matanga Vieux King ba kolela na biso esika moko atuka tosengi merci mingi na on se misika en tout cas tous toujours ensemble to ba congolais na ba mupaya futo sala kaini pona Vieux King pendeza passe pona biso bata ADK to bungisi baoba to bungisi baoba mutu munene na kata ADK mais to seka nza batela molimo na eke na kimia to kanisa yetu tokobosa na jamais papa na jetu amen nzamba batela molimo na mama moi liloba ko pusa na ko to moi liloba mama olobi kombo te mais problème te kombo na ope moi liloba nga kombo na ngai mama Bijou Kumbi Bora naza bokilo ya Vieux King nazo représenter grande sœur nanga. En tout cas Vieux King azaki vraiment ya motu ya pona biso azaki vraiment ya motu ya na famille et puis na groupe na biso ADK azaki vraiment très important donc papa moi badai ko sekisa biso surtout soto za na ba réunion donc yeso azali stress ezate donc eza vraiment pas si mingi to bungisi penza les grands baoba penza ya ADK bana communauté ya Kitambo. En tout cas toza vraiment la passe mingi. Merci mingi maman. Merci beaucoup. OK. Loba tellement mbote mon ambo. Mbote Osco, je m'appelle Juma Sere qui dirige qui baraki makambo. Scripté à la bombe dans les quêtes qui na matam flou faussement selon tout comme ça bonne crèche si ma bitu biso no makastam to sifa. Mona Kitambo mona Kivu ndokiso ba biso boyebi merci na bande koto merci na cameraman merci na reportage na bango kitoko po baswingi depuis na matanga yango to sepeli mingi nzamba sunga po oya kendaki nzambe na linga kizabi sote
merci kapa nzambe sorry pour la simplification pour la famille balimisa pour la question des pour journaliste. Merci mon amboka, merci na Robengo lisusu. Merci. Comme on a juma série baba Cape Town na biso ce que reportage na biso merci pour nango malgré tout comme tu habite mais Mayangani TV toko solola malila général baike bana mboka batata ba mama bandeko ya bolingo boye baete na kati ya matanga Viking ezana bato ba travaillaki basalaki énergie pour être à la succès et parmi bango tozana moko bana mboka na kombo général Malila mbote mona mboka mbote mama Kalanga na ndenge ya bien. Félicitations nous premièrement pour na musala osali na tango nyoso communauté zozo problème ozawana pour na kosunga bango félicitations na para communauté pe na para Mayangani na musala. Merci na ndenge Mayangani à reconnaître général Maïla sala musala pour bato ebele ba reconnaître ngote mais to sala ngo ka po na communauté na biso ezala bien pour musapi moko sukola ke longité il faut to edaner olani tango ba tieli kamboke songolo paka kufi toza na bolingo ya kotia mbongo lelo bakoma okausa biso bavoi mpo babiso babombi bambongo na bandako bazolinga kotia te motema mabe na haine na barankine personnel me batindaki na tuna yo balobi osimbi kisi succès ya kosakana te général Malila okoti lobi awa ezalaki on dirait président Mboko balobi kisi nini osimbi mpo na succès en tout cas kisi eza te eza ne musala na maloba po yo mpe en tant que journaliste, on a dit à moi la maman Kalanga aussi baki cité au Sahara Moussala on a n'enga bien Moussala micro zaranga la bana ko finga Kabila en 2010 donc mutoko tsalanga compétition azate munoko zanga je suis plus que Sankara je suis plus que Zakari Bababaswe je suis plus que Mosaka donc na zoloba munoko onane na loba o monake mutumoko akotelema nanga te succès on a sali e ba mama ezane bolingo ba mama nde balinginga na musana sali na makele na tie na ba motivation na tie pour ba chambongo yango na succès à part ça na galia na succès kala. Merci mingi général Malila mais parmi tomoni ba mama ADK DCWC ba organisation belé ni nezali loba na par rapport pour ba polémique ezali général ni no loba polémique rose la tête. Polémique ezandeni. Est-ce que ezalaki matanga ya ba congolais ou bien ezalaki ADK ou bien ezalaki organisation songolo to pakala. Nini amaloba na yo général Malila. OK, to corriger le mobwe. ADK ezali bana ya Kitambo. Ezali lokola bana ya Bandalungwa, bana ya Njili, bana ya Kasavubu. Donc, étouffer bango te. Je sais comment étouffer bango déjà. On sait que bango, pas dans l'organisation te. Donc, tu as dit que c'est une polémique, c'est une mise en understanding. C'est une polémique, ADK, la communauté congolaise, est un émoté. ADK, est un quartier, et si tu as vendu, on a dit, c'est la communauté de bango. Et si on a dit, ba déranger on a dit. Parce que tango, si on va déranger, on sait que bango baza bien organisé que yo peut bano bongisa. Possibilité ba le kayo, ba contrôler Captain Mobimba. Ngamoko, nazamona Bandalunga. Mais la moni organisation o ADK zalango, na mi côté. Oh, na mi côté. Avant la tika la pamba. Tomoni IGF la communauté IGF la communauté IGF na mama Kalanga na ebisio journaliste international so IGF la communauté a confirmé ce que match a carré. Merci mon sepeli moi na mama Kalanga musalo salame mona na communauté bolingo nyoso tu yango yo balobi muto nyoso alinga mboka alinga bandeko na ye. Donc, présence na yo déjà carré. Au hasard, Moutaï, level il y a désordre de la communauté yo général Malila. L'obia sali succès au Saranati. Bah il singa ba tonga qui écoute pas la ngai bah oui
bapesi ye bouteille ya wika sikoyo emonana te eza wapi bouteille ezomonana te bouteille ezomonana te bouteille ezali te yo fo nalobi ozomonela mbo te ozorespecte yango te te bouteille oyo nakomi moto anani moto akomi moto wapi nakomi moto wapi en tout cas nayebi te tanga ADK oyo yango wana naza moto ADK ADK ne solution ADK ne makambo euti nani kitambo to ozanga mbongo bato ADK bapesa mpo na business te ngamo naza mbongo il y a rien c'est vraiment batata bamama bandeko ya bolingo ezali ambiance ya bakongole na nsima kokunda moko na biso mwana mboka Vieux King ndenge bomoni bakongole bazali ebele balobaka lela na bao bazolela sepela na bao basepela na minute oyo toza na kati ya matanga mais lokola Mayangani TV avec journaliste na bino investigation Patrick Chimanga tata Mayangani mwana mama Christine Kalanga natikaka bino te nazalaka na bino toujours na ntango ya page mpe na ntango ya bisengo yango lelo tozali kolela Vieux King merci mingi.